Eko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe ti na Dubai mobala leki libongo nelenge ebelebela te bolia bongo ndumba zwi permis papa lupanga beli liboma nga wana libanga Golgota mbwa rouge ndakala melingando nya wakangi balo kolanda bango te balo kama ya safu ba umela kusila moto te la lulala ebelebela te bolia bongo ngam na lobi boko liango bongo mibalo bakabra te suka batikala bango mo keba nyoka akoswa biso la lulala bandeko napesi bino mbote bisika nyonso bozali grâce à Jésus de Nazareth ezala na bino ebomba bino epesa bino oyo elingi motema na bino mawa nzambe ezala na biso tango nyonso bisika nyonso tozali na kati ya mabota mabiso na kati ya bafoye na biso nyonso mawa nzambe kaka ezalaka na biso amen. Bana mama nga ntango nayaka koloba likambo boyaka koyeba ngo nsima noko simwa noko bakene epupa makambo alobaka na ye ya solo. Bana mama nga nazoyebisa bino bose protéger bien na bandako bose protéger bien pour bana surtout bana biso nde bazokendaka mpe baklasse banini yaya grippe wana modele yeli ezomélange mbala moko na covid. Bana masonga nalobi na bino naza corps médical nalobi na bino boyokanga bolongola mutu tatsa yaya eza black te obike tisiko na biso bato bazoya lokola nguba. Bana mama ozokama muso ezosala lokola épilepsie maladie ya ndekiko ozomona mutu sazo lokola température ezokomaka na ba 40 ba 42 soko monika kokomona yaya kokeni musika te sokola maya moto bakola vix na oyebisa bino nini système wana me bokopesa ngambo ntango na yaka oyebisa bino bolingaka nga te me nga na kolakisa bino mpo nazomona lire ezokendele. Bana mama eyebi te suto kozwa sofi vaccin. Bana mama eye makasi so nga babiloko wana nalobaka te soko moi na telemi. Bana mama keba ezosala siko fièvre wana ezosala bongo kopuse na ngo mutu ezosala ko yaya ezosangana na covid. Bana mama traitement na yeli bino eza facile oyo alingi asali surtout soko olingi obima na tongo salata nini kiro wana panda ta 4 jours to 7 parce que kozanga vix te avolala pakolaka vix sukolaka soko ye sukola surtout mai ya moto kosukola na mai malite me na Dubai kuna po ya mso ekomisa te kuna Dubai mai ya pio kandela la sarabino mai ya pio kuna te ko mundene ba onofinga fingo Dubai kosukola mai ya moto te Dubai sukola mai ya malili na zongeli bien. Dubai soko ngo sukola mai ya malili sale na nguna citron nazotekela bango diske boye ndenge nini na lena lar te kanga na teke tosala koboni motema nzambe apesa biso bamama surtout soko ye olingo soko zanga citron te kozanga ngo te. Bana mama oyo nayebisaki bino te nzambe afungoli nga motema naye koloba ngo kozanga citron na ndako te mama. Citron na soko ningo sukola nini kuna Dubai no ba parti kuna ya sukola pena lilemu na mbanga kuna na se zala na citron feza na hotel na bekatana mai pio kaka ya tout de hotel ba misuba kuna mo mai wa moto mo ngete mai normal sukola nango panda ya msu nani to 4 jours to 5 jours ça dépend na zongele lisusu ba mama surtout ba mama eloko nozo sabino parce que pona kozwa maladi wana surtout ba grippe wana ezala ba sorte ebele ezoyela oyo nayebisi bino parce que kuna eza parti moko eza sensible pona kozwa nini kozwa ba infection to kozwa mani ba otuno te noko simona nata bilamba te virus wana eza makasi
nalobi parce que ba mama na biso nde pona siko pona propriété na biloko nalobi te oteke nini nalobi bien nabi te grippe eza kuna na se na Dubai pa te nabi c'est protéger kaka kuna malamu na zongeli lisusu c'est protéger kuna malamu bana mama grippe wana soki beti yo osali une semaine kumisa nzambe tondo mato parce que eloka liboso ezosala nani ezosala na baarticulation lokula ezobuka mokongo ezokanga nini mipanzi ezosala ceinture pelvienne tana bosa kuna oloba biloko ezosala loketo lokola ekabwana ko ezwa mosusu ekende kotika yango soki na mboka nini yango wana fièvre nango esilaka te mutu lokola ezobalukaka lokola ozonikisa machine afufu nde makelele machine afufu ezala bana mama na okemino solution nazopesa bino mpo bosala yango bien bana mama bopartage video oyo papa vokende na nini il faut kosukolaka maboko l'air zalaka mpe na banini oyo na banini na biso bagele wana na maboko yaya on ne sait jamais parce que grippe yango eza loka ya baparasite etambolaka na mopepe wana on ne sait jamais okokozwa yango wapi yango na place nyonso kozala ezala na mosala ni zala na sisteme kosungola maboko opakoli gele na yo nzambe alobaki mibatela ye pa komibatela biso yango na nde na ye mpo to mibatela deja kozanga gele na yo te mwana mama eloko nyonso kolia sokosilisi soki nini eza ta gele essentiel kaka zala na gele yango wana mais traitement oyo eza très rapide bomoni kaka matungulu bato biso batuna ngai na lakse bango bakomi nazwi ko baprime d'activité awa omoni ka matungulu oyo ya rouge wana okati yango katikati otie vert kotia de vert te po bino so bino moko botondi sebe vert kaka moko amai otie wana soko omoni kaka okoma oyoka nzoto parce que ebandaka lokola nzoto lokola banini ozoka mwa nzoto lokola mwa baarticulation ezosala mwa bien kokende kolinga te koma na soki ekoti esimbo suma soko monika baarticulation sokoma te ozolamuka makolo kolo ezolinga ebukana ata makolo ekoma nango mpasi me bakisa misu mwana mama mbala moko bandango eloko liboso sukola mai ya moto Dubai kosukola te soko sa mwana mwasi sukola na mai ya malili opakoli vix nyonso ozwi ondenge na lobi ke comment on appelle ça nini litungulu ya rouge wana opasoli yango na kati ozwi vert moko kaka ya mai traitement na ça soigne rapide otia yango na kati ozwi mai wana nini litungulu kati na kati ozwi citron moko kotia mibale te okati mbala moko na kati otie ozwi ai mibale oyo tolongo na baposo kati de parti otie soki mpo soko olingisu obakisi nini gingembre oyo tobenga na lingala nini tangawisi ezanga te okati yango ta 3 parties otie mwana mama etoka soki kaka etoki omoni ekomi rouge ozwi otia yango na vert mela yango na mai na moto komela yango te oyo na komela moto nsima te otia yango na mai ya moto wana zwa miele ezanga te miele wana otie na kati obaloli mwana mama soko oza nango sikoyo obiki te lukanga loba tala etat d'âme no tala mpe famille na bino wana soko ata ozobuka nango soko kotelema te mwana masala onga na lobi traitement na tomeki yango esu kozangisa citron kolongola poso te citron kati yango mbala moka kokata 4 parties te 2 parties ai okati yango ai ndenge eza mobimbana okati yango mpe 2 parties kaka ndenge ozwi ai wana ofungoli okati 2 parties esala neti 4 nini comment on appelle ça gingembre oyo tobengaka nini tangawusi kolongola mpe tangawusi sukola ekamba moko okati na kati obeti neti tantan apanzani otie mwana mama soki omeli yango ata nini nyonso to baartikle ata nini ekuto te ata ndo babio nini grippe wana na nini eza na mosala ne tombo yo ekosimba yo parce que eza lokwa eloko moko ezipi lokola nini
prévention ngoko ezalo ka préventive ezalo ko e bon bien place ce qui n'est ngo ya et tellement kana nzoto boyeke parce que déjà ni noan au salango ta pendant 4 jours soko soko kaka mwa nzoto boui mais là ngo bana mama c'est protéger ma lampe bana mama on nazo songa bino black te soko bo tsembe toza pe ba problème kuna na mboka na biso yango pe open news et ça peut kaka nini matière parce que pour tous en équilibre pour tout le baran tout peut faire ça na malamu pour tout le baran tout le maka nyo surtout ezokota na kati ya makamambuka bana mama oya koyoka ayoki na yi oya kotsane tende atete ya ezo yama bima surtout bana na biso nzamba bomba kapiango parce que akozwa mpa ya muninga ni surtout moi na soko aye mama eloka liboso osukoli opakoli esusu nini gel nini wana koma ni ba gel na biso na mabo désinfectant azanga kango surtout so asande ya mukie c'est protéger tout trop c'est protéger na babiloko mingi ya kolialia parce que on ne sait jamais soka lia kinde alie loko moko boyamsu et ça li kitoko te et ça li retour parce que rose on peut pas ba camarade parce que bana mama pa kopesa mwana yeko pesa baninga na kila yango na ka mawanzambe zala bana mama naza kotelemela ngo traitement na pesi bino soki moni kaka bo ko melanadu bakisa munganga te banda wana bana mama bolukanga banda wana soko bandi wana omona makambo na yo e loko na yeka na telemela ngo yango wana waza mato ya koyoka opana motema kobomba abomba butu malamu la lulala ebele te to kolia bongo na lobi te ko tongola po bino ba congolais tunona ba lobi ko tongola te melana munoko o ekotsa makambu nyonso melana munoko na bino munoko mususu te na munoko yo ko tongola te melango yaya o pesa nga raison la lulala